nous croyons que Dieu nous a envoyé un prophète, le prophète William Branham. Et les prophètes nous avaient déjà parlé de Los Angeles et qu'on subir les conséquences ils ont vivre les lots. Donc ils allaient vraiment nasser un jugement. Donc les disciples balandi Jésus pour n'a pas tourner la question. Après ça bango ba signe oe kouya avant avènement naé. Na 4. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Yango toujours mon faux prophète. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Dans le monde, la guerre, le tremblement de terre, le tsunami, tout ce que nous avons comme catastrophe naturelle, c'est un signe du temps. Un signe avant la fin du monde. Éducateur nyons, pasteur nyons, mais contrairement à la Bible, c'est un faux. Los Angeles, nakati ya États-Unis d'Amérique. Ville ya Angelou, Los Angeles, ezali nakati ya moto, eziki. Los Angeles, ezoleka kuna na Los Angeles, eza coïncidence te. Soki tolobi totala ngo na miso bampongo, na miso aigle, to yebi ke Los Angeles eza moko ya ba ville o ezo subir colère pe jugement ya Nzambe. Ezali ville oyo tokoki ko représenter yango comme Sodome ou comme Capernaum. Mais bobo sanate ko s'abonner à la chaîne YouTube na biso Mayangani na Politique TV. Bo like, bo partager. Nazo senga na bandeko nyonso basi pe mibali na Afrique, na Europe, partout bozali to s'abonner. Exactement. Nga pe fona s'abonner. Ah merci. To s'abonner na chaîne Mayangani na Politique pour na kozwa ba information ya mboka na biso Congo et puis na pona ba information pe ya bamboka mususu. Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino. Boye malamu na Mayangani na Politique TV. Nazali wa bino Patrick Chimanga tata Mayangani. Mwana ya mama Christine Kalanga. Toleki mbala moko na maetokolobela na kati ya Mayangani na Politique na biso lelo. Ndenge boyebi tozali na bitumba na kati ya pays na biso République démocratique du Congo. Guerre na Est o ezali imposé et pas ya Rwanda na Uganda contre pays na biso République démocratique du Congo. Plus de 7 millions de peuples congolais bazali déplacés na kati ya mboka na biso, bazali ba réfugiés. Ba maman bazali ba victime direct na ba papa. Bazali violé, basi na biso bazali violé, bana na biso abasi bazali violé. Bazoboma ba papa, bazoboma bantu na ndenge oyo tokoki ko expliquer te. Tika ete Nzambe asunga bandeko na biso ya Est, mais tozali na monde munene. Totali par-ci par-là, totali na Europe kuna bitumba ezali entre Ukraine na Russia. Bato bazo kufa, bana bazo kufa. Totali na Soudan bitumba ezali. Totali par-ci par-là, makambwa minene ezali ko salema. Bizaleli ya bato ezali ko changer. Bato bazo linga babongwana, bakoma oyo Nzamba kelaki bango te. Mais en même temps ndenge tozolo bana bino boye, Los Angeles ezali ya kozika. Los Angeles na kati ya États-Unis d'Amérique, to na United States of America. Los Angeles ezali na moto. Cité ya ba riche ya monde. Cité ya ba acteur ya monde obino boyebi na Hollywood. Ville bango bavandaka. Ville babengaka ville ya Angelou ezali ya kozika. Ba prophétie welo bamaki toke ko tomber na vidéo ya prophète William Branham. Prophète William Branham. Na kati ya vidéo oyo, prophète William Branham azali kopesa sa prophétie selon biso ya maezali koleka lelo na 2025. Azali koloba sur Los Angeles. Alobi bongo la motema. Ville oyo ekoki ko se retrouver na se ya mai. Soki bobongo li motema te ko zala ndenge moko na Sodome et Gomorrhe. Mais bato mokili matoi mangongi bato mokili motema makasi bayoki te. Est-ce que ozo salema ezali prophétie ya
prophète William Branham te yango na lobi non nga na kolobanga moko te esengeli na luka ba soda ya message bato oyo bayebi liloba message tomeka ko poser bango ba question bameka ko expliquer biso est-ce que maye ko salema eza maye prophète William Branham alobaki to maye ezali ko salema zena ngoka coïncidence batata ba maman bandeko wa bolingo mbote na bino ndenge na yebisi bino nazokende na koluka moko ya message ya prophète William Branham ndenge bomoni nazanga moko te navandi na ndeko na ngai na kosenga ye moko ami présenter sima totuna mituna mbote mwana mboka mbote ndeko journaliste boni santé na liboso. Non, nous sommes bien par la grâce du Seigneur. Mais okokite koyebisa biso kombo na yo eza nani mpo ngai na baye bazolanda yo tomeka koyeba. Oui, kombo na ngai ezali frère Janis Mawika nazali prédicateur ou ministre na église ya Pasteur Panzu LBTS da Tabernacle précisément na Cape Town, Afrique du Sud. Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo tovandi bongo na mwana mboka Janis Mawika bolimbisanga monoko mozangi makolo kasi mobeta kapeli baku na banzi tokomeka kolobela elongo na yesir ma ezali ko sale masiko na kati ya monde tomoni guerre ezali partout dans le monde bitumba ezali partout dans le monde tozana bitumba o ezali na Ukraine na Russia tozali na bitumba o ezali na kati Afrique bato misusu bazobanga bazolobaki tozali kokende na 3e guerre mondiale na kati ya République démocratique du Congo tozana plus de 7 millions de Congolais o bazali déplacés na kati ya mboka suite ya bitumba agression oyo ba voisin Rwanda na Uganda ba préféré composer na biso totali pe na mikili Amerika ndenge tozoloba na bino boye Los Angeles na kati ya États-Unis d'Amérique ville ya ba Angelou Los Angeles ezali na kati ya moto eziki et bato bazo comprendre te bato bazo ebate est-ce que ezali bilembo ya suka ezali bilembo ya enlèvement to ezali nini yango biso lokola bapanzi ya sango tosalaki ya biso recherche sur ba prophétie ya basali ya nzambe ya ba prophète nzambe o balobaki et na kati ya recherche na biso to tomber na vidéo to prédication ya prophète William Branham asi apesaki prophétie pour na Los Angeles selon compréhension na biso na ba recherche biso to sali mais est-ce que compréhension na biso eza ya batu nyonso na ndimiti na yango na lobi ngana za mopanzi sango musala na ngai ezali kotuna ba question pona kozwa biyano to réponse pa ya ba invité na biso na kie kolukela bino moko ya basoda ya message auti ko expliquer bino bisika nini azali kosambela pe passer na ye azali nani mwana mboka est-ce que tokomi na suka monde. Oui, merci pour la question. Comme on a suka monde certes toujours kende na suka monde soki nazongeli likambo lobi ya ba guerre o eza partout dans le monde entier na ba États-Unis na ba Russie na ba Congo ezali au Bible zo benga ba signe du temps ezali bongo na makomi Jésus avait déjà prédit cela soki tozui dans Matthieu 24 toko soko permettre tout tanga Bible muke pour tout l'accès image ya là toujours ba na Matthieu 24 to bandi na 2 Bible lobby il leur dit pardon to banda même na premier verset Jésus s'en alla au sorti du temple. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer la construction du temple. 2. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Donc, les disciples balandi Jésus pour n'avoir tout une question. Après ça, il y a un signe
oye kouya avant avènement nae. Na 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduite, car plusieurs viendront, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Yango toujours mon le faux prophète. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Voilà situation où tout ça dans le monde, la guerre, le tremblement de terre, le tsunami, tout ce que nous avons comme catastrophe naturelle, c'est un signe du temps, un signe avant la fin du monde. Voilà pour la première question posée qui concerne la guerre. Merci mingi batata ba mama bandeko bolingo boki ndenge mwana mboka uti komanyolela bino. Ezali ba signe ya avant koya ya mwana nkolo. Mais mwana mboka na ebité ndenge uti koltanga. Avant koya ya Christ ba faux passer bakobi. Ba vrai passer bakobi. Mais sikoyo pona bato bazali ba pagano. Ndenge nini bakoki ko distinguer oyo baza ba vrai prophète to ba vrai pasteur o baza ba faux. Soki okoki kopesa idée to kotoya bango po bazala pe na moi signe wana po mingi bazo ebate. Maloba isa pana. Oui, merci. Soki to continuer na Jésus et moko tina suka apesi ba signe ya koyeba ba vrai na ba faux. Jésus lobi bokoyeba bango na misala na bango. Donc par leurs fruits nde bokoyeba ke bokoza na discernement koyeba ke o aza vrai o aza faux. Tokoyeba ndenge nini? Prédicateur nyonso, pasteur nyonso o azotelelo le banzambe contrairement na Bible, c'est un faux. Ba pratique nyonso o akosala o ezo contredire Bible, c'est un faux. Ebele bakoya na ba miracle. Mais miracle wana yaka na ngwen le banzambe so omoni et kokane se concorder na Bible wana tondimi miracle wana mais soki bo basali biso miracle et que miracle wana to monique ezo concorder na le banzambe te, ce sont là des faux prophètes. Na banzi bozali ko sosola boyoki pe bosali lango po bo remarquer boko ça la distinction. Mais avant tokota na muzindo ya émission na biso mona mboka ndenge na mentionnaki na ibandeli bitumba ezali partout dans le monde. Mais ekozala malamu penza te to banda kolobela bitumba ya musika avant au moment où biso moko tozana pe na bitumba na kati ya ndako na biso. République démocratique du Congo ndengo yebi tozana ces agressions presque 30 ans ngoyo. Plus de 6 millions de morts, plus de 7 millions de déplacés na habité lilobani no koyi koloba pona bandeko na biso baza ba victime na kati ya Est République démocratique du Congo. Oui, pour na oizo le karamboka na biso ezali pasi tozo compatir na douleur bandeko bazo kufa chaque jour ya ko violer bazo violer ya ko boma bazo boma nyonso wana o biso toko sa loka ba patriote eza ko bondela to yebi ke nzambe ndi aza maître ya temps et des circonstances et koza na moment moko koya o nzambe moko koza na pouvoir ya ko intervenir d'une manière ou d'une autre na nzela ya bato baza établi comme bakonzi ya mboka. Mais pour na biso tozo compatir puis tozo senga na nzambe akanisa vraiment parce que les kana est bana batikale ba orphelin ba famille kabwana donc et ça la vraiment passe yango souci na biso pe mabondele ezalaka toujours nzambe akanisa vraiment mopanzi ya est wana pona kimekota. Merci mingi mwana mboka nzambe akanisa vraiment mopanzi ya est mboka na biso nzambe akanisa vraiment pona République démocratique du Congo. Ndenge mwana mboka auti koloba isengeli ba patriote to bondela biso pe lokola ba panzisango musala na biso pe devoir na biso ezali ya ko rappeler ba konzi pe gouvernement ba e ba kozwa ba responsabilité na bango pona kosilisa guerre oyo na est mboka na biso na koleka te na sijo sant fois na pesa merci mingi na longonya na bana mboka ya FRDC mampinga ya ikolo bendele ekwe ya ti
tomoni musala ezosalema vraiment kitoko depuis tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki changement na armée ndenge boyebi ba chef d'état-major ainsi de suite tomoni quand même résultat eza na kati ya terrain tomoni FRDC longo na bana mboka ba patriote ba wazalendo bazali kosala ba avancer et puis bazali ko récupérer ba mboka oyo ezalaki na maboko ya ba terroriste ya M23 o bazali soutenir pa ya RDF na Rwanda na Kagame nzambe azala na bino pe boko bana kolonga mwana mboka ndenge na uti koyebisa bango tozali na pasi na kati ya mboka na biso Congo kasi epai ba voisin soki ezali kozika esengeli pe to sala intervention soki tokoki kosala to commenter soit to aider ba police ba koya pona investigation po bayeba nini elekaki ba voisin nazali kosala référence ezali na ma ezali koleka na kati ya États-Unis d'Amérique na cité ya Los Angeles ou ezali na state ya Californie ndenge tozoloba na boyo boye mwana mboka plus de 130 000 personnes bazali déplacées plus de 20 personnes bazali bakufi et mboka ezali ya kozika pona baye bazotala biso nini ezali Los Angeles ezali cité ya ba Angelou cité oyo batu nyonso tout o bazalaka na gloire na mokili oyo e bato mbongo ebele ba acteur banani bavandaka ezalaka neti symbole ya vie ya le reste ya monde mais ndenge tozoloba boye ezali ya kozika nini ezali commentaire na yo sur yango ezali makokisami ya fin de l'année bolimbisanga fin du monde soit ezali ka coïncidence ya moto ndenge moto ezalaka même na Afrique du Sud tomoni ba moto ezalaka par-ci par-là c'est là yo nini ozomoni lango na lisuni. Merci de journaliste pour la question. Los Angeles oyo le kakuna na Los Angeles eza coïncidence te soki tolobi totala yango na miso ya bampongo na miso ya aigle toyebi ke Los Angeles eza moko ya baville oyo ezosibir colère pe jugement ya nzambe ezali ville oyo tokoki korepresente yango comme Sodome ou comme Capernaum ya solo oyo erejetaki mosala oyo nzambe asalaki katikati na yango parce que lorsqu'une ville rejette l'œuvre oyo nzambe asali na kati ya ville wana ezalaka na se ya malédiction pe ezalaka détruit soki tozongi na Bible tokozwa pe temps ya kotanga oui. soki tozongi na Bible Jésus asalaki miracle ebele et tant akomi na ville babengi kombo ya Capernaum ville wana erejetaki mosala ya Jésus et le Seigneur Jésus avait maudit cette ville et lelo ville wana nde tozoloba eza na se ya océan et lolenge moko na ville ya Sodome et Gomorrhe donc Los Angeles est considéré comme moko ya ba ville wana pe colère ya Seigneur Jésus-Christ ndenge ba rejeta ki pe ba boyaki musala o esalamaki na katikati ya ville wana. Nous croyons que Dieu nous a envoyé un prophète, le prophète William Branham, et les prophètes nous avaient déjà parlé de Los Angeles et Kosibir ba conséquences ezo vivre lelo donc ezali vraiment na se ya jugement. Merci mingi na banzi bozo ka ndenge mwana mboka azali koyanola a devancer biso kutu pambate ndenge na uti koyebisa bino biso lokola maison média musala na biso ezali kolukela bino ba information ko sala ba recherche na ba recherche to salaki to tombaki na prophétie ya prophète William Branham na mokolo ya jeudi le 29 avril 1965 prophète William Branham selon ba vidéo tomoni na ba prédication asalaki déjà prophétie sur Los Angeles mayezali koleka lelo alobaki ville oyo ko se retrouver na se ya océan lokola bango bazali koyoka te asengaki na bango babongola mitema mais babongoli mitema mais mwana mboka avoa tokende na mozindo
Pona nini bato ya mokili même soki nzambe atindi ba prophète na ba avertissement bazo kaka te. Prophétie oyo prophète William Branham asalaki ezalaki na 1965 lelo toza na 2025 bambula ebele. Pona nini bato babongolaki mitema te ba préférer ko kolisa motema na mabe. Oui, merci Ndeko pour la question. Na mokilo tozo vivre nzamba za na ba na ye. Nzamba za na ba na ye nazoka exemple ya Seigneur Jésus-Christ. Parce que tango Jésus a na mokil ayaki comme étant le Messie pour accomplir les promesses et pesa maka pour na ye na temps wana. Mais batnyo so tende bandimaka ye. Il y avait seulement un petit groupe de gens au Bazala qui prédestinaient Bandi Melaye comme sauveur, Bandi Melaye comme Messie. Donc, et là, on a Nzamba Salakango à chaque âge. Ce qui Nzamba tindi prophète Wana Zalakale, bienvenue par Batinyo Sote. Et Zana groupe à Bat O Bakundi Melaye, Bandimi Maloba O Yalobi de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et puis Zana Bao Bako rejeté Eza type na Bible Moïse qui accepté pas et pas Batinyo sauté Jésus-Christ lui-même ba benga même démon donc Eza bongo nzamba zana ba nae o ayebi ke na eleko atindi prophète Eza na bat o fo bandimela Eza pina bato fo bandimela été donc Eza bongo. Donc, ndenge mwana mboka wuti ko expliquer ma ezali ko leka na monde siko ezali conséquence ya matoi mangongi ya biso bikelamu atata tozo kate prophétie ezoya tozo landate mais siko mwana mboka confusion ekoti wuti ko tanga awa na makomi avant na ibandela biso ke selon Bible avant fin ya temps ba faux prophète bagoya ebele nga naza na pouvoir te ya koesime ki bazali mais bino baye boza na connaissance sur ma nzambe nde bozo pesa balide po ba biso na le reste ba se référer mais sikoyo ma ezo salema na Los Angeles ba prophète musu na ba église musu balobi ke non ba prophète ya ba église na bango nde ba pesa ki prophétie oyo bazo boye ke non prophète William Branham ezali prophétie na été bon biso siko tondimela bango bie tondimela prophète William Branham soki okolinga tondimela prophète William Branham démontrer peut convaincre ba bazotala po toza na confusion tozo ebate monambo maloba eze pana. Oui, Ndeko journaliste, merci pour la question. Ndeko Patrick Chimanga, maman Christine. Bon, pour la précision, makambo oyo leka na Los Angeles sikoyo ndenge na lobaki liboso Los Angeles azo subir nde colère pe jugement ya Nzambe mais soki tozongi kolandisa maloba ya prophète yemoko on va lire ce que le prophète a dit à propos de Los Angeles. Le prophète a bandi koloba Los Angeles na 65 ou depuis na 1962. Il parlait déjà sur Los Angeles. Je vais prendre une prédication du prophète intitulée « Les signes de la sémence du temps de la fin ». Prêché le 19 mars 1962, au paragraphe 131. Le prophète dit ceci. Il dit « Regardez simplement ce qui est arrivé depuis lors. L'Allemagne fut presque effacée de la carte. Quelques mages ont dit que le monde éclaterait. Toutes les choses, il dit, qui avaient été prophétisées par eux pour les derniers jours. Il dit ceci. Regardez ce qui eut lieu. Il dit, l'autre jour, l'Angleterre eut une tempête qui a emporté 70 000 maisons en un jour. Des désastres partout. Maintenant, il dit, la Californie, Los Angeles a failli être submergé par l'océan. Il dit, qu'était-ce? Il dit, les commencements des douleurs, les tremblements de terre sont enregistrés partout. Awa azola kisa, comment ba ville nyonso o ezanase ya malédiction. Ndenge ezo la frapper par la colère du Seigneur. Maintenant, je prends encore une autre prédication là où le prophète il va être plus clair dans le dossier à Los Angeles.
Dans la prédication, le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 1965, Eza Mamambalelote, 1965 soir, paragraphe 184, Frère Branham dit, il dit, toi, ville qui prétend être la cité des anges, qui t'est élevé jusqu'au ciel et qui a donné toutes les choses obscènes et corrompues. Il parle de Los Angeles. Il dit des modes et tout le reste, au point même que les pays étrangers sont venus ici pour prendre de notre obstinité et la répandre ailleurs, avec toutes tes belles églises et tous tes beaux points. Il dit, la manière dont tu as agi, il dit, rappelle-toi, un jour, tu reposeras au fait fond de cette mer. Il dit, en ce moment même, là, en dessous de toi, là, il prêche cette prédication à Los Angeles. Il dit, en dessous de toi, il y a des grandes fissures. La colère de Dieu est en train de bouillonner sous toi. Sous. Combien de temps encore? Combien de temps soutiendrait-il dans ces sables? Il dit, toutes ces choses, ça sera pire que les derniers jours, les jours du pompier. Là, il met Los Angeles en garde. Il dit, répands-toi, car sa colère est sur la terre. Vous voyez, il continue ici. Là où il va être plus clair, je prends seulement cette prédication, l'enlèvement. Ici, il sera vraiment plus clair. L'enlèvement est prêché le 12 janvier 1965. Au paragraphe 191, il dit, oh là 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 là, je me souviens de mon dernier message en Californie, où j'ai pensé ne jamais retourner, ici à Los Angeles. Il dit, lorsque j'ai prédit que Los Angeles ira au fond de l'océan. Donc, ce qui se passe là maintenant, ce n'est pas exactement ce que le prophète a dit. Okay. La prophétie du prophète pour Los Angeles est que Los Angeles est condamné à l'océan. Mais au Los Angeles, ils ont subir les lots. Ils ont des jugements peu colère et en zambé likolo nango. Mais prophétie à prophète Branham, ils ont que Los Angeles est condamné. Alors, ainsi dit le Seigneur, cela arrivera. Il dit, elle est finie, elle est ruinée, elle est perdue. Il dit, auquel moment, je ne sais pas. Vous voyez? Mais elle sombrera. Juste après que les tremblements de terre auront commencé à produire des secousses. Vous voyez? 192. Na ligne n'a pas sa idée ya prophète sur Los Angeles par rapport à la question. Il dit, dans le paragraphe 192, il dit, vous vous souvenez beaucoup d'hommes qui sont là, étaient présents les jours où l'ange est descendu et que cette lumière se fait tomber du ciel autour de ces rochers. Alors que nous nous tiennons là et que ces rochers étaient projetés. Donc, Azo raconté l'histoire moi et Salamaki na quelque part Bazalaki na bazaka na chasse et après événement moko Salamaki et le moko en fait ezalo quoi mon pepe moko et kitaki et tomboli bakayas frère madame dit bakayas et beti 3 coups likolo pa tant que beti bakouana frère Branham a ebisi frère bazalaki nae alobi na continuer s'il vous plaît alobi et que ces rochers étaient projetés de la montagne et tombaient tout autour de nous. Il y a eu 3 fortes défracations et j'ai dit le jugement frappera le côté ouest. 2 jours après, l'Alaska
sombra presque. Donc tant que beti 3 fois. Frère Branham a ABC bateau Arena Bango, jugement ils ont bêta na côté Alaska. Donc Alaska et Kodinda. 2 jours après, Alaska est dindi. En 1965, maintenant frère Branham dit à Lobby, souvenez-vous, le même média qui a annoncé cela, qui est Alaska et Kodinda. Il dit le même média a dit que Los Angeles est condamné. Elle est finie. Je ne sais pas quand. Je ne peux pas vous le dire. Il dit, et ce même esprit de Dieu qui a fait toutes ces choses a déclaré là-bas. Maintenant, il cite Jésus. Il dit, oh, cité de Capernaum. Maintenant, il relie Los Angeles na Capernaum. Il dit, oh, Capernaum. Toi qui t'appelais, toi qui es appelé du nom des anges. Maintenant, il revient et dit, oh, Los Angeles, comme tu t'es élevé jusqu'au ciel. La racine même est le siège du Satan. Vous voyez, toi qui t'es appelé du nom des anges. Il dit, si les œuvres qui ont été accomplies au milieu de toi, Los Angeles, avaient été accomplies dans Sodome, donc, même Los Angeles, et vous allez dans l'océan. Ainsi dit le Seigneur. Frère Branham Malobi, ce qui est salamité, je suis un faux prophète. Merci mingi mwana mboka na bazi bino ba ebozo landa biso na ndako boyoki malamu ndenge mwana mboka tangi pe amanyoli. Donc soit qui te comprendre bien. Prophète William Branham alobaki selon prophétie nae Los Angeles ekozala na se amai. Tout à fait. Donc tokoki ko comparer te ko zika ya Los Angeles na nitso na prophétie exactement ya William Branham, mais tokoki ko se référer que ça fait partie ya ba conséquences ya kanda ya nkolo ya nzambe sur Los Angeles. Tout à fait, parce que ce qui tobi tolanda selon les paroles du prophète. Il faut ça la jugement à Los Angeles fait qu'il est dans l'océan. Mais sikoyo ah mwana mboka Janice, mais ozobangisa bato baki ne soko na Los Angeles c'était pour nous indité. Peut-être les gens zika sikoyo mais koki kozinda lobi to lobi kuna. Est-ce que biso ba na nzambe est-ce que tokoki ko vanda na Los Angeles soki tozana bande ko na biso na Los Angeles to senga bango balongwa na eta wana ou bien nzambe akoki ko sala grâce na Los Angeles? Na Los Angeles grâce à la société. Parce que même la Bible nous dit lorsque vous rejetez la grâce, c'est le jugement. Capernaum a rejeté qui grâce. Azala qui jugeait puis à qui n'a pas océan. Los Angeles grâce et ça les choses qu'on a été. Donc conseil ceux qui sont en bande ou tu ben na bango bazan à Los Angeles. Même par rapport à événement bango moko ceux qui conscience c'est ça bozo nga choses qu'on a été. Mais comme Los Angeles est là le la siège ya makamno so mabe salité nyon sezana mokili lelo et bimarene na Los Angeles. C'est là où il y a l'Hollywood. Là où l'artiste nyon so basaka ba film à salité ba utaka kuna. Eza ville na bango ba ozonga na bango parce que bango crainte ya nzambe ezate. Même nyon so o ezokoma lelo pona bango misu eza na ka hasard. Eza na ka muto mo epeli eziki et après ba ozonga. Mais bato ko la biso ngata ba futeli nga billet. Ba pesi nga ndaku na Los Angeles na kofanda te parce que na yebi que eza ville o eza maudit. Eza ville o eza na se ya malédiction pe na se ya kanda ya nzambe. Donc kofanda wana eza ozota am na on a risque. Et surtout ce qu'on a en nzambe. Je ne pense pas nzambe a conduire yo au kendo fanda na ville o eza maudit loko la Los Angeles. Merci mingi mwana mboka Janice. Na banzi bino ba ebozo landa biso bozali ko comprendre. Esengeli boyoka mato ibasala ngo pona koyoka. Ndenge totali Los Angeles tokoki kokota na détail te pamba te biso toza bato ya media. So tokoti na détail webi ndenge na uti koloba na ibandeli. Los Angeles ezali lokola ebandeli ya source ya ba règle ya ndenge sengeli to vivre na monde. Ba
bakomi na possibilité ya koyebisa moto abotami mwana mobali akoma mwana mwasi nazolinga kokota na badetail te mpo biso toya bato ya media oyebika na ndenge bino na kati ya mboka boyebi oyo bobengaka deux fois na banzi tomoni yango ekoti même partout dans le monde na baconstitution ya bapays mingi bato misusu bazali kokamwa bato misusu bazomona yango normal mais tokanga nanu page wana tokozongela yango pamba te so tolobi tokenda yango ntina suka tokolala awa maye prophète William alobaki ezali ebele epuis nakosenga na bino bozotala biso esengeli to bondima prophète William Branham pamba te maye alobaki tozomona yango siko bino bamisusu nazokritike bino te tolingi polémique te mais okomona mingi baprofete ya mikolo ezalaka nzambe alakisinga okobala nzambe alakisinga okende na Europe okende na kobala ça fait partie ya ba normal na vie kosala voyage ça fait partie ya eza normal mais ba prophète na biso mingi na kati ya Congo yango nde koma prophétie nzambe alakisinga na 2025 oyo okosomba nini onino mais tozonga kuna te mais mwana mboka tozana maye ya église tozolobela sur prophétie ya prophète William Branham maye alobaki ezokokisama na Los Angeles mais ezakaka Los Angeles te pamba te aza prophète ya nzambe maza ana référence na monde mobimba tomoni pe tozonga sikoyo na mboka na lopango na biso tozalaki libanda mingi ya bavoisin tozonga na mboka na biso tomoni pe na kati ya mboka na biso bana nzambe ebele baza kobunga bazobunga ezali faute na bango te ezali ya faute ya quelque passer à mabe passer à malamu bazali naza journaliste na weko jijeti mais bino eboza na ma connaissance ya nkolo ndebo ko yebisa biso na bana nkolo poto za la mayele tomoni na kati ya Congo polémique ezoleka mingi toyebaki na kombo ya frère Mike Kalambai mais asia koma pasteur Mike Kalambai azali ko soit na pasteur oya kufa déjà pasteur Christian Dakumuda sir bamakambo moko boyebimi mais eloko bato moni mabe eza komona pasteur Mike Kalambai o utiliser cher na kati ya église nkolo pona kosala rando soki tokobenga ngo na langage ya bakino rando na pasteur oyo asa akufi sir ba profession le baki ke il paraît pasteur Mike Kalambai a initié na monde à ténèbres na bakisi et pas ya artiste musicien Koffi Olomide mais est-ce que c'est normal pasteur abanda ko sala ba règlement de compte na kati église? Bon, pour répondre à la question nayo ndengolobito kota na polémique te, je veux juste prendre l'aspect aujourd'hui il y a ceux qui cherchent et à place il y a qu'on se rendre compte. Je ne pense pas que les serviteurs de Dieu ont été établis pour se rendre compte na cher. Imagine-toi que l'église est ici où tozo kende pour na toi apprendre les lobanzambe pour te bateau bazama betanga zwa na église vina yebunga akoma susu pembeni ya nzambe mais ekozala vraiment scandaleux ngana sukoli na tiki ba occupation na ngai na ye na yo kalelo banzambe parce que tonto kenda l'église eloko esangisaka biso nyonso eza lilobanzambe le banzambe nde ta kabiso epesa biso ba caractère ya kozala chrétien ngana ko sepelate na kende église même là où je prie là je parle en général na ko sepelate na kende église et puis na yoka pasteur azo répondre muninga na pasteur na cher Bible ezopesa biso procédure nga soki mutalobi mabe na kombo na ngai na komata na cher na ngate na répondre ye Bible epesi biso procédure Bible lobi aller vers ton frère donc soki ndeko alobeli nga mabe eke komeli ngai naza na droit Bible permet ngana kende okuta na ye na privé toi arrange ngo biso mibale
bana nzambe il faut bazala épargner na maramususu o ekosuye bango parce que lorsque nous venons à l'église tozoya na ba problème tozoya na présence nzambe pour tozwande ba solution ya ba problème pour tozana ngo c'est pas que biso toya bo la biso sous ba problème na bino o ezo intéressé biso te. Je ne pense pas que cher eza lié au pasteur à cause la ba compte à rendre na muninga na pasteur ce que lobaki mabe likolo na e d'une manière ou d'une autre. Donc je ne pense pas eza lié approprié pour na ko ça là ba compte à rendre. Merci mingi mwana mboka na banzi boyoki ndenge mwana mboka répondre mais soki to comprendre bien au condamner des actes à Mike Kalamba il ne fallait pas ça lango na cher. Même ce que lingo kota na polémique to lingi pe kota na polémique mais au faire comprendre bananza ba comprendre que ndengo uti kolobake cher déjà placé à régler ba compte mais passer Mike Kalamba ya sali yango au condamner na acte wana. Bon, na évité circonstances ni o isala qui a la pousser à ça la elo kwa sali wana en fait naza na droit ya ko tanga kombonité pour na condamné par rapport à acte ça mais toujours bela en général ils a que église ils a esika ya ko sala ba compte à rendre te ils a esika biso ba nzambe toye to fandi porte o kalelo ba nzambe na bondeli na zonge pa na ngai soki ozana compte à rendre nan de quoi sali o mabe lukai en privé toza na temps oyo technologie facilité nango makamios toza na ba WhatsApp toza na façon ebele ya kokota contact na mutu ça serait mieux de lui appeler bon soit na téléphone soit au luki place bokutani bo arranger yango. Donc na quand il y a pasteur Mike vraiment na évité conseil ni na ko pesa e par rapport à circonstances ou à côté na kinango mutu ya bande ko s'adresser na épée azali susu vivante oui azali susu vivante même si asali acte asala kiwana ils ont intéressé société pour azali déjà mon way et tout asinde bana nzambe ezoki si bango bapagano mingi o balinga baya bazoki continue voilà ndenge na bandolo ba eza peut-être en fait na évité comment na qualifier yango mais bref mais na comprendre oui bref eza que cher eza place ya ko sala ba compte à rendre te voilà. Na kemba unakopesa mboka na Pichu Agwada donc ndenge bozomo na biso na kati ya bandako na bino ezali grâce na ye azali héros dans l'ombre donc mbote pa na yo mais mwana mboka Pichu Agwada makambo na zolo ba yango yo basali ya nzambe na bato bazana connaissance nzambe bazobelisa biso mitu mwana mboka Janisa uti koyebisa biso na ibandelike bokoyeba ba passer mabena bizaleli na bango soit mbuma nzeta mabe bokoyeba ye na bizaleli na nzeta mabe bokoyeba ye na mbuma na ye awuti pe kolobake andimite ke cher eza place ya ko sala ba règlement des comptes mais aboyi ko condamner. Bon, problème que tu comprendre, mais biso bana nzambe nde tu comprendre que pasteur Mike Kalambai asali mabe ne fallait pas ça la bongo. Na pesi mbote na prophète Denis Lessé. Mbote na yo prophète Denis Lessé. Prophète Denis Lessé ezala kaka o donc nzamba la kisinga mutako kufa lobi nzamba bon. Prophète ko elanga rando te yo zala boya le obengi batu ale bobandi ko atakenga botakenga te tozolo bakamba ka mwanza mesir ye azala kaka ba professionnel ezala kaka no nzamba la kisinga ke na suka ne oyo musicien moko akufa boina boye mais tozawa te pona ko évoquer kombo na ye na zo épargner ope okota na makambwana mais prophète Denis Lessé ko elanga rando te s'il vous plaît Patrick Chimanga tata mayangani mwana mama Christine Kalanga azali kaka ko peso mbote bisuko zali mais mwana mboka tozali na ibandeli ya mbula ba mbote pa mbalasima soki ba règlement sur mayolobi ke balobi ozonga o sulana bango to ebite so ko pesa biso chance wana ko pesa bango chance wana lobana bango bazoka voilà ndenge ndeko Patrick alobi toza na ebandeli ane
Ce qui Nzambe a permettre Tokutan Lisusu, pourquoi pas. Nous sommes là, vous avez nos contacts, vous pouvez nous contacter. Tokozonga toujours pour na kosola oiza Nzambe. Merci mingi na banzi bisika bozali bosepeli na émission na biso to na entretien na biso to uti kosala na mwana mboka. Bolimbisa biso tozali bato. Bisika to tuti libaku bolimbisa biso. Soki bozana conseil ya kopesa biso bopesa biso. Soki bozana ba remarque ya kopesa biso bopesa biso. Mais bobo sanate ko s'abonner na chaîne YouTube na biso Mayangani na Politique TV. Bo like bo partager na habité mona mboka okoki ko senga bango ba s'abonner na chaîne YouTube na biso po mbala sima soki to sololi bazana na facilité ya kozwa message na. Oui, nazo senga na bandeko nyonso basi pe mibali na Afrique, na Europe, partout bozali to s'abonner. Exactement. Ngapi fona s'abonner. Ah merci. To s'abonner na chaîne Mayangani na Politique pour na kozwa ba information ya mboka na biso Congo et puis na pona ba information pe ya mboka mususu et kozala bien yango na sengi biso nyonso to s'abonner. Merci. Merci mingi na banzi bisika bozali tika Nzamba pambola bino bino na mabota na bino nga na bino tomonani mbala ya sima. Merci beaucoup pe goodbye.